Te kokasa te ke soki okomi koko ndo bosani mwa judo mwa boxe ezalaka mwa judo ezalaka puis yala mwana matete lingwala matete ye mutu asimbaka mpena maître abetaka maître moko te oyo maître akweyaka na se boko wana ebimaka ye ye pena kasi efe eloko mosusu bakobeta yo bakobeta yo pati moko boye lelo eyobima nsima esalaka mpe simba maître engema bameyose engema okango te to tosimbaka ye na plan b siko ntango tobetaka ye moko te wana akweyaka sikoyo na awa esalaka bien te yango moni yala atalike te leki na nga oyo nasali ye fo naluka moyen moko boye nakotisa hôpital nacontribue même bino boyaki bongo te mbendi ku vila azokrasele ex patron na ye bongo yaza patron na biso mais ezalaki mpe ex patron na yaza patron te patron arabe patron arabe ntango abenga azodirige bino na groupe moko te biso mpe toza na association na biso moko boye dynamique lobi ya Congo totia sikoyo Benito Kalumi président ingo oloba patron na biso ezaka nde tosali structure tomoni ke te yo ozala wana ex-président te président azalaka te na miziki chef d'orchestre nde azalaka président wapi président président na moko Fachi Beton ntango adeda oloba bongo mpo azalaka yango aloba réalité na ye okomprendre aloba baréalité na ye sikonga na okale ndeni mpe na okange ndeni sikonga mpe na obeta réalité ebongo eza likama lokuta so otali Fabrice Akalana ya lelo omonaka différence ezali deux personnes différentes par rapport à matière oyo azopesa c'est-à-dire matière oyo apesa ye na kala ezalaki les professeurs de l'air maître azopesa cours ye azobimisa mutu abimisa nde baénergie naturelle oke biati kodro baza pembeni na ye wana baopesa ye mayele yaloka mwana mwa boye baotangisa bapesa cours supplémentaire na pale otangi na yo balobi yasike ye nini ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, omonika ndo s'abonner na nzoto Tom George. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batinyo futa kwata chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga te. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le rôle à rouge, ting ting, to s'abonner na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Salut chers internautes, les amoureux et
Christnas Congo TV, bato balingaka biso, bato basabona massivement, bato barataka ta information mon côté ya chaîne na biso. Merci na bino nde bopesa biso confiance na linga bino mingi pour bo commentaka ba commentaire na bino wana et ça raketo avancer encore plus ça la raketo lo basusu mambo bino bo senga to lukela bino bato bo senga biso et ça la bien na ba commentaire et puis oh on a s'abonner te aujourd'hui bako kolanda Sarah Mandumu la cadette de la presse s'abonner en tout cas au koraté te ba information sur awa na kati ya Christnas Congo TV mbote belé na mo boss Suprême Mesika Ozali mbote na bato nyonso balingaka Sarah Mandumu bato basutenaka ngai de loin de près. Je vous aime tellement beaucoup. Mbote na bino Serge Makila Dragon de la Monnaie, je vous salue mon vieux. Mbote également na Guy Basket Mokonza, 2 communes 2 continents, je vous salue depuis quelque part. Alors le oyo na yambeli bino moko ya ba porte-parole ya Ibrator Mpiana to sola na ye to mekampe ko sola ma musique ya mambo ya mouvement ndenge s'est passé hier ça vraiment la bouche autorisée à y aller. Alors sans oublier baza bongo na matanga bazo la moko na bango autuko kufa visi la likompa oyo atiki biso pe à son âme kalater tozo to kende ko enterrer déjà. Alors mes condoléances na ba contremaître et ba contremaîtresse nyonso ya Ibraton Piana yali. Alors on a ju bongo maloba na pesa maloba bongo na le porte-parole le patron de Yemora Mibengaka Hassan Mateleza. Bonjour na yo. Bonjour Sarah Mandumu. Bonne santé. Ouais ningo mona ba pepele ngolanza. Mes condoléances en tout cas. Tout ça du cœur. Merci vraiment. Alors, avant de kotano mambuya, to betandoule, tellement ils ont nos priorités. Matanga, comment ils ont les cas, artiste à Belaki, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde en bas mon publication un bon matin boyé. Voilà, il n'est plus artiste. Bon, biso tout zaka ba ime, biso tout d'ailleurs la biso, zaka que non, liwe zanzela mutunya so. Biso se koyi baga ningo tambola artiste akufagi, moko ya biso ba contre. Belaki et puis tout le qui bien mais c'est surtout toujours un message que nos artistes a koufi ça va biso passer biso tout là qui et puis la séance à répétition les te répétera chaque mercredi na Véronica na siège social na biso mais tomber boto ce coup d'appel que non officiel accompagnateur na biso koufi ça va biso passer ne te mets comme la famille, toi il en est là, toi il va. Ouais, tu comme la famille, administration comme qui sait j'ai créé au compte comme qui wana. Là tonton Flordo qui moni, bazala qui wana, sur la famille. Et puis famille pas passer sur autorisation par rapport que non biso pe na ndenge na biso to ko fan na rappel na siège par rapport ya ba invité na biso musubako ya ko. Kaka na Véronica. Donc tous na Véronica mais délégation musubezo que na rappel la famille donc ndeti le lundi. Ok, jusqu'au programme Asuka, neti baba qui fait morceau les vendredi, toi ba ramener sur tout ça la Mickey au biso peut contribuer en dehors à famille. Donc on sait genre comme on a le lundi donc voilà. Fait morceau les vendredi, tout ça la biso tout na Véronica, délégation sur les la pour la famille mais autour ça besoin à rendre contre maître moi visite, faut ayaka na Véronica na siège social na biso. Alors pourquoi pas mokola ve morceau bosangani na famille? Pourquoi bolsali yango kotoyo pourquoi pas ka bosangana ki na siège moko boye toi tu sale moko boye pour boler l'ensemble pourquoi koka bwana wana non ezana batu mususu ya musuba ko komate esika bache matanga esika ve morceau le ozala na nenga famille yango na to kabola ki délégation musu eko kende kuna délégation musuba otika na Véronica o amoni ke non mupaya na contre maître ko ya ko uta musika mo ke kuna ko komate alors yango wana batu mususu bazala na Véronica jamais bas soldats ne sont pas vivants la carte moka ba monsieur tout batika là pour nous garder moka dans l'essence là donc voilà. Alors Ibrator Mpiana yale otiko bwa ke la biso to moni Eli hein Eli kata matiti a occupé ya okata ta ozala ba pour ma famille a okata tout o zo musala te ya okata donc o ba loka na quartier na bino do ya okata occupé te okata ka matiti okata tout okata mamnoso na ba malédiction na ba disque mo boyo e soité donc yé nyonso okata occupé te évolution na monde yene sur le marché. Ouais, sur le marché évolution nango non nous té vraiment to bani promotion à clip na la télévision parce que to bani ko zila mukanda mo na salsi je pense mukanda on déjà passé lagi déjà donc parce que on peut déjà donc ça après matanga nous devons bana ce évolution na ndenge ya télévision quoi to bana évolution na ndenge ya télévision mais la plateforme à téléchargement déjà tout le monde est qui est bien et qui est bien de te dire les manzaka le bagage c'est ok bien
Donc, et qui est bien. Voilà. Alors, ils ont qu'un bien déjà dans les réseaux sociaux. N'habitez bino moya bobo. Boya no boyo qui générique wana. Par rapport à la générique qui est les cas. Bozo jija wondene. Par rapport à la générique qui est pas na biso bien. Oui, les cas pas na bino. Ouais, bon non pas na bino mo doza na bossa non. O ba bien on autocritique na bino mo na. Eli na kilo hein. Bon non, eza to beta ba générique loka ba likemba, to beta ba papa Natol. Donc eza sikoyo. Omoni eza sikoyo par rapport omoni so tali ba générique wana. Eza te kaka animateur moko abwaka ki wana abwaka. Eza ba changement ya ba animateur. Omona. Et puis omoni elamana eza na époque nango. Eza pende mona musique. Musique à une époque nango. Autant époque à Elikata. O wana pe ezaki na époque nango. O Elikaki wana pe ezaki na époque nango. Donc bébé sika soit collé déjà comme benga papa. To tchai na ranger ya bato balobaka déjà papa. Donc o déjà ça n'aura bébé a benga papa te to tchai pe na ranger bato balobaka benga na papa te. Donc Elikata eza mwana abota misika. Donc alors je sika bébé fraîche. On y appelle la maramna. On y appelle la maramna. Donc moi tout misa dans Liban déjà te pour moi Robeta c'est ça. Donc moi tout comparé ba na biso ezate parce que bon tout bana donc moi na ma base à tata za mongol azaka mwana quoi. Voilà. Alors votre la vitesse au banda ko pesa biso na ba répétition ya Eli nitkara na nzembo vitesse sango za sumo. Mais toi na matanga ça manu. Toi na matanga vitesse sango ngolo ka neni moi na bota masali pas même ata 1 mois. Au lieu que les vitesses ndeni ando benga papa moi na 1 mois so bengi o mama na kata ndako kima. Musala ndeni. Na matanga eve mako handicapé bina mwa mukie par rapport ya ba vitesse. Mais papa langa mama langa na bien na ne ma bete. Yo benando ozaboye préparation mariage no lobby. Les loboye ozu matanga. Ndeko na yo be frère on a kufa c'est fête ezala. Bipsi makambo. C'est-à-dire tous à la passer to kunda matanga après bolukela biso vitesse bolukela biso wana. Vraiment, Hassan Mateleza. Alors, tout le monde qui pas mal, il y a des artistes qui ont compatir na bino. Et ça qui plaisir en tout cas tout linga ceux qui artistes a quoi les problèmes, à ta zone fête dans et l'euro. Tout ça on thérapie bande on a yé, va manifester vraiment quelque chose. Ko bino herbo qui donc bon moni plutôt quelques artistes présenter bino mes condoléances na réseau. Entre bien affilé adorateur parce qu'il y a tout le monde qui manifester qui wana bande ko pas porter parole na ye ba comme na ba page na bango parce que na ndenge relation na bino za na bango ça la bino ndenge relation ni za na bango no bogana te moto bom même la pete la partout parce que moto kana na te monika bo pour a papa était ba condoléances na ye azo compatir yo kana na bango te ndeni non ça yo so voilà yo ga bino bo na balezado bokana em songa na information te onga na yebi bokana rati te o yo yebi wana ya lokuta c'est yo kana te mutu bayo kana na été au souhaito me condoléances na bandenga ba musique mambo kenda rati na ninga ba musique na biso mbulu kona kota te c'est to ba contre maître tozana pona contredire bato basalara musique ya mabe bato ba obebisa musique ya Congo c'est tout un peu ba to kana rati na contredire bango to contredire bango basala musique ya mabe si on a Tunis pour yo biki biso na bango to kana raté na bité to kana nini te to na pomme na bango te mais tout na bowela rani po to mona appelle yo déjà yo de mona Ibraton bien na lata sokoli ala ti ba versas na ye lemba afin na plateau alo bagenga na bina flete to kana te et so mona odia ndeka mambo ekendela ndeka to chichela bina filé soki ye aloba ngo bongo déjà na plateau eza Ibraton te parce que mona ke ye mom taloba ki ngo ye mom taloba ki ngo parce que yé mon pays a changé maloba parce que wana faut botu na ndeye au monde parce que net nga Hassan Mateleza ne na porter parole à Ibraton boy na ka ne ka ko répondre ni loko ya lo Dieu pour répondre fort te nga répondre yé na mabe o ya salaki o ya lobaki ako misala engagement ya mabe ya lo na kata palais au moni wa ya na bino liboso par exemple a manquer maman OK bien papa yo bangika pa ya faut ngisa otalisa babi moi moke beta muna bakolo babina faut talisa ya réalité que te za mabe faut ça la boye faut ça au monde donc voilà elle wa mutu mo boye azui bomengo na 12 heures parce que comme lo trop
Ok, na mutu mususu azo da bomengo depa botama. Eza lokola Serge Tibanda. Non, il y a kuti bomengo. Ya lokola Serge Tibanda les banquiers akuta da bomengo. Omona. Siko mutu mo bazu bomengo na 12 heures. Soko mo sala roi ke tenga na leki Serge Tibanda ou bien na leki Blaise Saleme les banquiers. Ou bien na leki Rissel Kassongo. Tu vois? Omona ke Rissel Kassongo déjà za kana ba million kala. Siko mutu aza pembeni ko ayebi Rissel Kassongo. Faut expliquer mutu wana ke te omoni ye aza nemona yo te. Ye déjà zala. Donc yango siko moni pe saka mo problème mo confusion par rapport ya mboka na biso. On irait ba congolais pe ba comprendre makambo na retard. Na ne ma bete ya. Mona bana mutu alo beloko eza clair mais ya zo kaka mabe. Omona. Donc voilà. Mais oh mabe wana na iba hote. Chose à rakina mutu te quoi. Alors tout le monde y a les koloba disons ko sala ba émission moi kala mais mikolo pena avant liwa ya ndeko na biso akutukufa abima ki vraiment trop na ba sortie médiatique na ye mais trop le trop mais ko yoka ba propos na ye aloba bongo moi kala na sens nini je m'explique après nzembo ya ça la biso ya kanyaka expliquer biso vraiment ba effet ouais c'est pas entre yena na maestro Fabregas bon on a passé frère na ye maestro Fabregas bon. Alors, tu comprends que les kakawana, n'andenge pas les kakabanda ko ba maramna ye mabe ya nende ko na ye na ba média to monaka. Mais après silence c'est kota ki ya la no ba so eloroté. On dirait à boxera na ye maramba ba ranki na wetu etu mais mikolo yo avant liwa ya viciel azonga isu na média makasi. Pona ko lobelo bila maramba ngo to ebité ni ninde sala ke la muza isu na dossier wana ya marambu ya Fabregas. Alors que là tu comprends que ya tika ki déjà distance ba débat wana ya maramba te kokasate ke soyo komi koko ndo bosani moi judo moi boxe ezalaka moi judo ezalaka puis yala mona matete hein lingwala matete yimda simba pena maître betaka maître morote o maître ko yaka na se borane bimaka ye oh sika boy wana ki kiste na wa prépa ye pena kasi effet elo muso bako beta yo bako beto pati moko bolelo ko yi masima yo masima ezalaka pe ça l'opération tout le monde opération on a banini choc simba maître engema bameyose engema okango te to simba ka na plan B siko to betaka morote wana akoyaka siko na awa esalaka bien te yango moni yala tali ke te leki nanga on a sali fo na luka moyen moko boye na kotse hôpital na contribuer pe po ba famille ba frère et yo ça siko ke yala sali o akosala mais leki yango azozongela ka buzoba OK siko ya pas sali a geta ke to saka ba jango non ya pas zongi na ba sortie médiatique nekaka fa comment te ke muta bomba mina e pendant 3 ans misi mina disque ki toko boye le quoi c'est pas sorcier mabité pona okima na ka buzoba ya ba leki na sande na bomba ma siko ba leki bango sala wa gete yena bomba na sili makase sili azongi siko avec force elle wa ya idingwe na atikale ya idingwe na atikane nini ka chibongo siko yo ofandi ka bote idinga na beta te fa azonga siko olo wa kopela ko na misu na ye azonga bosana voilà yango moni que siko ve moi simba benda de te pe contre to betika mo morote to moniti monde salia mo ba clash sala magito le kabo batu ba lobby ba komi ko tala émission ya yale on dirait ba tala émission ya bina filé pourquoi la batu ba bongo parce que ba binde filé nda za so leki émission mo bimba ko bana mso wa banda ko clasher le bon nani ex patron na ye mais bino waki bongo te mbendi ku vila alo clasher le ex patron na ye bon ya la patron na biso oh mais il y a ex patron na ye ya la patron te patron patron tant abenga la bongo te mo to azo diriger bino na groupe la bien te biso pe to na association na biso moko boye dynamique lobi ya Congo OK to chasiko Benito Kalumi président ingolo ba patron na biso ezaka neto sali structure to moni ke te yo zala wana bon président ex président et ex président te oh do li do cha wonde président zala te na musique nana zala oh chef d'orchestre nda zala ka président wa a président na moko Fachi Beton o chef so président el kamni yena tinela ngilima bando lakse ko yemba azaka na animateur balakse na ko yemba
balaxie ba corde vocale balaxie makamututu siko a présent neni ko kabino ko loba boke ka mo ndenge moko na dada to kende mona dada neni dada za dada ngana expliquer une réalité si boye be mikolo ko ko loba ka mama ko mno mais qu'est-ce histoire maman peut pas changer ngote sara est-ce bien que série Livingstone na Diego Kao ba sala ba découvrir la mouche du fleuve Congo obi que to sala te mais to yo Congo na histoire c'est-à-dire tant dada lo ba bongo po zalaka yango lo ba réalité na yi on comprend lo ba réalité na yi ce qu'on a au calé ne be na kangene ce qu'on appelle na beta réalité Kubino tuwa o balaki safa balaki se oye adana la se oye te bonza na bien bonza li kamalukuta e bonza li kamalukuta e bonza li kamalukuta so tali Fabrice Kalana ya lelo mona la différence c'est ça deux personnes différentes c'est deux personnes différentes par rapport à matière ou à pesa c'est-à-dire matière ou pesa na kalezaki les professeurs de leur maître azo pesa cours yé azo bimisa. Vous comprenez, nous avons une énergie naturelle. Ok, bien ti kodro. Baza pembe na yewa na ba opesa mayele. Alors moi na mambo ba otangi so ba cours supplémentaire na parler. Otangi na yo mais oye na parler so ba otangi sa yo. Wana ndenge face la ki pembe na. Kasit. Boto to ba les professeurs de leur maître. Yo kasi zakani. Oya otangi sa. Ya professeur de maître. Contre maître Ibraton Piana, les professeurs de leur maître. Professeur ya maître na bangoti. Ça le coûte Sarah. Dans la matanga Sarah. Histoire va changer en côté. Histoire va changer en côté. Yo moko comprendre ngo pe omo nango par rapport ya ba 7 le mbele. So tu ba limousine ngotali pena lelo. O sentir que différence c'est ça. Papa, maman tika te. Toze la belle kata matisi abo petit biso raison ya matanga toze la matanga eleka. Tota la pe vitesse eleka kata matisi po bino boza ba maître. Ya ba maître contre maître. Ok, donc c'est que nous faisons ça la maman Kito. Mais biso ça la maman Kito, biso beta musique ya buso baté, to beta musique à classe. Et puis sur la ville qui cherche les loboé, bato ba beta orchestre beta makasi na ba ville. Orchestre prestera ba lundi. Et ça biso. Orchestre tina ba danser Dubaï, ba que tourisme. Biso. Oh ça ni ba Dubaï. Dubaï yo. Déjà. On va faire vacances. Oui, biso so to ba to ndo we la maman ba les premiers to we la mon père. Au biso batel biso tina ba danser na Dubaï. Et ça mon nom, que ba danser orchestre mon ba ke vacances. Na pays mon étranger. Mal boso biso. Mais to cha ngote que to la biso te to we la ngote. Vous comprenez? To we la ngote, je sais orchestre beta ba lundi biso. O sati ba boss loko ba Victor Bosoko soukule. Bon ya ba mbero biso. Au mona. Donc voilà, tout ça so procédé. Vous allez nous calmer pour comprendre Eli Kata Matiti Mambo et ça na mboka. Et puis photo bin ça ba tout poser devoir na biso. OK. Pour comprendre tout ça procédé. Alors on gomme terre. Oui facile. Mais gomme petit. Wapi. Oh. Yo no tambola na bona ba lemba ba. Ne Serge Bangala yo comme bébé. Ah na yo ka ononte. C'est vrai ça. Ka ononte. To bo ya ka probina ba. Ba que na lungu ne beti. Mais to ngana za na yo ka ngote. Kuma DJ banga WhatsApp yo za. Te kuba bongo WhatsApp ani. Eloko eza te zo beta te ba WhatsApp. Papa, da minute eloko yo beta te ba WhatsApp ndeni. Nesa minute so ki ba biso obi afin na biso faire rigolo. Ça va? Et qui est bien. Et qui est bien. Et qui est bien. Ni so qui est bien. Ça pas bizarre. Ça bizarre vi ne qui est bien. Ah, donc je suis na bord ya papa chéri. OK. Lui papa chéri Zebuka. Zebuka. Et qui peut pepele. Aigle pe qui peut pepele. Formé 7. Malgré vous mettez dedans marché mais. Et qui pepele o, qui a ou mel nena ça na mobimba. Qui ne pepele. C'est pas qui peut na pepele, ba qui pepele. 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 Allez, bino pesko ili matiti pepele. Eli Kata Matiti yazo kata tout, ya okipete. Bon c'est okipa. Na bien en 2018 au beta les têtes à don dédié. Fali pour pas aigle yembarat. Bana ba zo to fe biso. Biso okipa, de toute la génération té. Eza boche loi mo na biso to beta. Biso okipa té. Oh, biso to beti kodro, masuka pembe dia. Otela kete hein? Ça va faire. Papa wemba ko tia kufa bonga yebike no Ibraton Pianaza. Akana souci mingi té. Ça passe kienda pema na kimia. Vieux Madilou, Aibisi Abi, en tout cas, tous en société. Ibraton, ça tout nous dit les manzas à Aibisa. Alors, Nalina, toi qui t'as demandé, toi qui t'es mouké, mais nazo mon aba émission ya mon konabino azaki pele panabino mélodie. O akoma bongo na ngambo ya akoma bongo pa ya maestro
comme villageois à longue contre-maître. Par rapport à la sortie médiatique, na yé, émission de ça là, azomeka un peu pour répondre à Rabino, soit y aller pour dire, na ba émission à Salaki pour na Fabrice. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de biso. Malgré comme il y a beaucoup de clashes, c'est toi comme il y a la vérité, il y a sur biso. Et ça, bien non. Alors, ben. Pourquoi il y a bino? Il y a bino bolé carbolo, on peut pas se répliquer. Tu peux faire la bataille sur la sila na bango. Non, la sila. Bato basila, tu peux faire la bango papa. Mais il est sila. Et puis tu es là. Au bout de la fin du bout. On a roulé la moto, moi, le bas du monde, on a quoi? Oh. Le bas du monde, on a parlé. C'est que tout ce qui est dans la kufa nae. Kufa ndem toto beta mama na vocal na goma. Sokolo ba combat mélodie. Est-ce que bino kunze mwana ba yemia nzanze ma ibwa? Nzanze ma ibwa? Oui bon. Reviens. Oui bon. Mais ba on ndeli on zo yebisa biso. C'est-à-dire bazaka bana biso. Ba otambola na matambe na biso. Nzanze ma ibwa na ndo mélodie mtake na ngona na village. Mtake na ngote za danze mona ya kala ba ndo ma oda kala. Ba zonga ba changwana. Nzanze mona biso. Oh. On est mon confirme ton so balanda on revient nzemo na biso. Nzemo na biso. OK. Bo bandi lelo, ba lelo mbele ya biso. To pesa no pesa ba vocal depuis na. Ah. Biso to pesa matière, ça penda que au sali pe recherche monique yango. OK. On comprend so y na bibliothèque nationale de la rumba congolaise na Vermala. Eza ouais, à Vermala. Et on ma bibliothèque. Eza bibliothèque, c'est ka professeur de la rumba congolaise Ibraton pe na pesa ko. OK. So y wana yoka. Parce que mélodie za le roi betidia mo oyo. Étudiant au Banafé dans la université. Vous comprenez? Banafé qui est? Oh. Ah, c'est naf. Alors, étudiant au Banafé dans la université. Au boulot. Ce que tu as autant héros, étudiant au Banafé dans l'université. On a que ça fort. Mais kuna mtaki na makambu ino babone koto Banafé qui. Moto Banafé c'est kazaki nul. Mais kuna bazo beta maboko bazo kumisa melo melo. Beta maboko wapi depuis qu'il y a combien de concerts à Betty. Depuis qu'il y a combien de concerts à Betty. Ça là bena bila depuis bakene combien de concerts ba beti na biso depuis de combien de concerts au beta pour les 27 ans sous ton concert au beta ça comprend au beta na scellé. OK vous comprenez ton concert le 18 juin ton concert na Oliver dans ce que biso au beta ba ville trop tout le monde boit bête ça des concerts il a ouais ça la neni na reprendre mais ça va ville trop ville au monde de Serge Bangala c'est le staff beau a fait image à ville a quitté on ce qu'on a lemba on va marcher des bagui basket ba yaka awa so ba vidéo ba cop ba outil ba poto faut ba fanda ba loadem c'est des pas rigo faut ba fanda on se comprend donc je ka ville a quitté on a lemba OK et donc ville les a placé il y a ba konzi pour mon Christian qui mota faut que moi ville trop au monde il faut un énigme et mon frère n'angoissuma parce que ce n'est pas dans lemba c'est pas Serge Bangala nous au monde pour na lemba pas Serge Bangala place ni oh écoute Guy basket à fan voilà donc il faut que tu bête mingi kuna parce que ça doit idéologie pe papa chéri oh papa chéri bin Adam bête à trop ville voilà. Alors comme nous avons biso na yo asali mateleza un mot na ba contre-maître na so bazolanda yo ba ko retenir nini à part matanga yo festi pe ba programme toyoki alors matanga c'est comme eso bima mko nini ba conférer mkolo nini otoyeba nyonso wana mbala moko et puis après wana nini ezoya ezolanda et puis ba programme na bino mususu et puis ba mbote na batutu bazolanda au départ donc nezawana donc balobi ya sikeye nini ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akabati mukenda. Akocha ko batini ofuta kwata chambre te. Na compte on se distrait dans notre mtolingate. Greatness Congo TV, bagag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon abagag. Pas film, pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV.
Greatnet Congo TV. Nathan aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.